Tangwa kala ba mama ba yeba na penza te. Bazalaka lokwa mo iloko mo batina ndaku olambi oboti 1.3. Ba papa ba sumbe biso ba maputa te ba papa ba mbongo ezate. Voilà, fidèles internautes. Na labina trop. Ah tozana kimbangu juste après c'est elenge ça. Ndele zo mataba tout tinda makala. Le lot de cette émission Abino sans frontières. Awa na kimbangu. Émission Abino bolinga mingi. Le lot de journée biso ba maman. Toza le 8 mars eza journée ya ba maman. Le lot tozolo la kaka ba maman, ba femme combattante. Ba femme ba sale que le lot moi c'est pas comme on a parole devant Batou, devant population. Le lot moi ça comme une valeur. Kibo maman nde yango l'autre comme la kibo moi si. Vous a toujours branché, vous s'abonner trop l'émission na site nabino. Bolanda Magui moi na Mongol, la fille en fossette. Le lot ba maman uniquement kaka ba maman hein. Kabibi Kankou ya yangoyo le grand caméraman toi avancé mouké to sona ba maman lelo journée ba maman voilà toza toujours la katia kimbangu tozo tambola kaka to luka ba maman oh le babi keza jour na bango voilà c'est un peu ça bon s'abonner na site nabino site ça maramba boeza kaka awa donc maman bonjour maman toko iba kombo na yo mona maman beya Avani na yolo na kimbangu awa. Ok maman beya lelo za journée ya biso ba maman. Okoki koloba nini pona baso ba valoriser kibo mwasi awa na mboka Congo. Nazali kama koloba kaka ke tangwa kala ba maman ba yeba na penza te. Bazalaka lokwa mo iloko mo batina ndaku olambi oboti 1.3. Mais lelo soko koti na bureau okuta mama. Na ba avion okuta ba mama ba oluka. Et c'est comme bali baza ba mama baza ba député ba ya basi ba koma. Donc monde est développé makasi yangona na o sepela na journée lelo de la femme. Maman tu remarqué que journée de la femme ba maman balata bena suma puta te ezaka nini eza pour maputa mata ou bien bolinga suma rama puta te soko tali conjoncture tokoyo ko somba li puta te mais tellement to lingaka journée pour favoriser biso et pesa biso moi valeur mon boy ya to sala ka tout to la takaka maputa to tika la penza ba maman ya solo mabe ozana bana basi azana bana basi mibale. Est-ce que étant que maman ozora pe temps ya ko soana bana na okibo mwasi na bango bien correctement? En tout cas wana vraiment devoir maman o ya yebi ke maman il faut na vandisa bango na talisa bango place na uti ndenge ni mokile zali ndenge ni tozo kende po azala maman oyo ekopesa lokumu na mboka otango zo sola na bana te mwana otambola na ndenge na yemo ko yozala kitoko te olobe bango pe na ba kambo intimité ya mobala ko linge lelo ndenge ni fafa na mobali ndenge ni akoki ko respecter mobali mingi penza na lobelaka bango surtout ya liboso lokwa azaka na libala na te ya ye penza ndenge ni nakoki kofanda na mobali na ye akata chambre to na esika baninga baza ndenge ni nakolambela mobali na ye en tout cas na solaki na nyonso na secret na ye te nakokaki mpe soni te. Mais mabe Kabibi Kankou bazolanda biso Irene Wantara baza pe bana oya basi conseil noko pesa bango po bango be msupe moi ba ebibete ndena ko fana mobali ndena ko respecter mobali conseil noko pesa bango pona nga vraiment conseil malamu ezaka ka soumission ba se soumettre mingi na mibali na bango ba tosa mibali na bango balobaka ba salaka mingi o mibali na bango balingi baza likolo ya mobali te po moi de la femme tozana droit ko matela mobali yo komi mobali ya tikali mwasi te soumission surtout eloko na senga na bango nazo senga na bango. Mais ma be soumission c'est comme so peska pona biso ba fille ya Congo pona poto bena soumission na ndimite ba fille ya poto so baza soumission na po bango ezala ka kayu mobali pa ko lamba. Est-ce que na journal lelo penza est-ce que papa ba lamba na banda ku lelo ou bien ndenge nini o ba ko sepelisa basi ba lamba mingi ezalaka mingi basala ngo pona ka ko sepelisa mwasi na journée wana po ebele na moni na lupango nga nazo vanda mwasi akangi maboko mbala zo lamba ezaka po sepelisa mwasi na ye tout comme na poto on ezelo ko mona poto l'écran ngo le nyonso mais pona biso ezelo ko ya esengo sali pona mwasi na. Ok to sepeli mabe ya ba dédicace na yo mwambote mingi na ba nyonso ba olanda ngai pe na bandeko na nga nyonso nazala bango ebele na poto na kotanga bakombo te poto koma ti butu mingi na France na Paris na Belgique na bandeko ebele bacamarade na nga bamode na France donc bango nyonso to balandinga bonne année na bango
meilleur vœu na bango pona fête ba maman. OK, ba maman lelo nde ba maman. Merci maman na sema makasi. Na ça fait ba maman musa so mona ba maman baza lelo belawa. Na pe na place na bango pe ya musala voilà. Ba maman bolobini ba maman bonjour ba maman. Boni ba maman. Bien ba maman bien lelo za mokolo na biso maman to sepelaka to zana sengo ebele juna ba maman eza kitoko pona ba maman pe gloire entre to kumsi nzambe de to kumsi juna ba maman to zalaka bongo ba journée ne so zalaka bongo ba maman tuka to sepe na oka mingi. Mais maman na moni bo sepeli mi mais boye ko teka ndelo eza jour na binoti. Fe bo va pe na ndako vandi pe papa pe asali nyonso. Tozo kanga to kene ko sepela. Tozo kanga tozo kene biso ko lata na ba maman. Maman yo lobisko ndeni ndenge le moins ça comment valoriser na Congo. Tozo combattre mingi violation faite à la femme. Maman est-ce que le lozo akata ko solo na moi si o expliquer que non vindenge zo mkendela. Nazo ata oswa na bango. O expliquer que non so ba stelo boy fo yo yebisa maman. Na yebisa bango. Mais tout le monde a bien ba maman beaucoup sur conseil ba te bona intimité na bango. C'est comme si beaucoup mo yo on est soni. Mais or que ezakason te maman oko kitamo mkepo to za sa parasoleil na la livre notre place bo sa musa na bino. Le ba maman to ko mona oboti mona mwasi ozozo ato ya ko contrôler moi na te. Même ba date règle moi non o e baraté à régler to na régler te. To comme ko sutu ka bana mikiba comme na bazé mi mona 16 ans 17 ans en bangrosser. Ezani ni mama pona ko tanka ko teka kaka. En tout cas, pour nous contrôler le lobby bongo, pour biso pe babokola biso pe bien, biso pe tozo bokola bana la biso bien. Pour ngai, fona yeba mwa na soka bimina yeba ke era okena era ozonga na pesa ke ba er. Na yebi pe soke pe era règle ko ki na yebi pe ndenge na ova na mwa ndenge na osola mwana. Na zo lexa pe mwana libala ndenge nga pe bakolise ndenge nga pe na moniki na lexa pe bana. Ke soko linko va na mobile fo va na mobile bo soko linko wumela na mobile tamula inyo so le to sarada yeba sarabana na ngai. Ya mwana na kumisi penzambe ndenga bateli biso na journée de la femme to sepeli mingi penda to sepeli mingi par exemple on peut tozo mona ngo to sepeli biso pa to lingi to ke no kanga to ke no sepela pe ndenga pe lelo eza mukona biso to sepela makasi pena nzembe na bateli biso komisi biso tira mukola lelo. OK to chiba ba maman Koet on va ça nous sana bango avec femme combattante basi lelo bazo bunda basi lo bazo teka basi lo ba osa bilanga po ba bokola ba famille na bango basi lo ba komi na honneur ya mboka ba maman bazebele ba maman boki matelo jo na bino bo banga nini bonjour no zande nini jo nango bo mona onde nini ba papa baso ba mapuva etonde nini ba papa basombe biso ba maputa te ba papa ba mbongo ezate bana ba mbongo te mais biso ba maman na part na biso loka to débrouiller moi muke to sembe bana moi ba maputa moko to tongeli bango to sepesara bana po biso to kokite to zuite. Est-ce que ezakaka lelo na 2018 OK nde basombe bino maputa te ou bien ezaka habituel tous les jours ya journée internationale ya moi si basombe bino maputa te? Par rapport à l'année où le cas va somber la rabis sur l'attaque, mais par rapport à l'année 2018 où Tomoni a coquité, va sombiter. Mais pourquoi bino ba maman bozara so kaka papa sala nae asomba anema puta mais lelo kaka asombite yango nde fuka oloba. Bon, papa va déclarer ba bika ke conjoncture bazo zoate bazo pembongote bon. Autrement ça les até biso c'est pas le cas pour ça journée na biso to komisi nzambe parce que bateli biso a komisi biso lelo to sepela ka na bana. C'est comme papa bezo simba te ozo senga ni na gouvernement na biso po papa bezo simba te msu musezo marché te ni no ko senga na gouvernement na biso pour na changement mboka na biso to senga na gouvernement na biso ba futa papa na biso malamu bafuta papa biso bazo sa malamu ndesi papa biso basala misala maboko baza pénaliser na misala la place ko kozwa mbongo courant ezate nde molile ezali boye moi papa sa musala na malamu ya courant ezate ay moi papa sa mona mbongo somba tamo loko na mbongo mama ezate on ndimto empêcher ba misala mikemke sala mate ya on to monde pe loko te parce que ba jour ezé belé OK papa bazo sa musala na bango te empêchement na de sali ke bazwa mbongo te. OK, merci. Ba maman, les deux jours à ba maman. To monique ba papa paye moi si c'est pesant moi baisse. Mi soupe ma pour te la tamité mais to c'est la kaka poser journée biso ba maman. Et cette journée oh to za valoriser na monde.
na kala tozomona basi bazaki inutile basi bazaki considéré te basi bazali lokola biloko pamba moi ça ko tema devant mobile te pas loba un mot mais lelo tout mona basi ba ministre maman ministre tout mona lelo ba femme commerçante a minene tout mona lelo na ba maman o bazo sala ba bilanga pona ko laisser ba famille na bango tout le monde un peu moi ça comme un peu na valeur wana donc les journée de la femme tout souki wana te maman na biso bonjour bonjour yo lobi ni pona journée de la femme yo préparer nini pona le 8 mars lelo le 8 mars ya jour na biso na ene so makas malgré mboga za ndungu ba mbongo ya pasi mais na ene sengo to ko kisom ko la to ko mi ko lelo na ene so makas so bo ke bo mwasi faut ko luka moi faut za na valeur faut ko luka musalo sala ko biote kaka faut za na valeur mwasi ko tambola pa pamba te kwa mbongo oza mama esengeli po encadrer pe bana. Ok, c'est bon. Toza toujours na kimbangu tozo tambola. Maman, boni. Boni, santé. Santé bien. Journal le 8 mars, c'est le belako nini, journal lelo. Journal ba maman. Ba maman futo CP là, tala kaka. Nza ma commission sur mon courant futo CP là. Futo la tande ba maman bazala. Le journal on te la ba pantalon, futo la tara ma puta bien robe bien, li puta po ba ki ba maman pe. Bazali. Est-ce que maman sera là chez Liputa nde laxi que maman na azabena na caractère malamu ou bien azabena femme ou azadina robenga ma femme te eza bonté ezaka comportement ya mutu musuba quand avec Liputa za pe alatika Liputa mais aza mama te musuba alati Liputa za mama na ba conseil na ba makambo ya te que so atika Liputa za mama te ba comportement na bizarre ya on te benga mama. Oui maman na journal le journée na biso ba maman. Moussani yo salaka maman. Ngana kata na ballon, na tika ballon. Au kata na ballon. Mais pourquoi ba maman bolinga dépense te? Soki papa zuka moi tant mon cœur baisse et bimi libanda. Ezani ni ponan. Te maman faut zakati na bunzambe de oyeba ka pamba boko kate po maman papa pa sunga maman koma lelo na monde lelo to kaboli papa ngana joua rôle bonga na futaka ndaku papa futaka ndaku na futaka mai na tangisa futa minerva na classe ngana joua rôle a rolé sabana moi makama mike moi bati kolia makamususu maman ndem takipa on ba koma okabola ezate ko tika papa charge te. Ah, est-ce que ma fille loba rondi mapena que non moi sina mobile baza nda ba kabola papa futa ndaku mama lesa ah yo sala ngonde na mutema nyo sala ngo na sala on po talaka monde on est mukile komi pasi ba vieux tika papa James so papa ça et pas ba chinois futa moi $50 moi $60 ce que tu ka charge ne c'est pas na ezala atteint yango na mukine toza bofu maman oye ba activité moko bien kotonga bien la teka pour soutenir papa ya te tika papa ne se charge ezala te bon ba na ozaka ya papa bien yote. Ok, fidèles internautes, vous s'abonner à trop na site nabino www.info16.com. Yaye mon ko 16 mm bino mo bolandi nde ba maman ba lobi moi si faut ye ba ko luka moi si faut ye ba ko teka moi si faut ye ba ko sunga libota na yo et la kisite ke soko zo sunga lelo na ndaku nde yo ndo komi likola mobali non ata égalité autozo égalité et égalité karaté pour obanomoni la mobali non moi il faut en savoir faire. Il faut qu'on soit terre qu'on respecte mobali na yo. Il faut qu'on soit terre qu'on bomba makambu ya ndaku na yo. Bon ni maman biso nenga lobi. Leo ba koma ko kabola. Mobala ofuta ndaku. Moi ça le sabana. Donc eza bongo, vie eza bongo boza toujours scotché, rester toujours branché, toujours continuer toujours ko tambola to bolanda. Le journée ba maman, journée de la femme. Les lundés toujours la kibo moi si. Bonjour maman. Bonjour maman. To kutio na la maison awa. Eza ozoteka ou bien oyeno kaka? Nazoteka pona ko luka vina ngai ko milesa, ko milatisa, ko sa ko sunga bana, ko sala misala o ezali ke na sunga pe batu na mboka oyo. Yango wana nazosala musala na ngai oriena kene ko luka ka banzela ya mabe ko tambola na banzela
ya bosoto ya koluka soki mibali soki nini me nga naza komilukela ngai moko mpona kobongisa vie na ngai. Mais maman, pourquoi pas kotika charge pas papa? Po ba papa nde bazana mpona kokipe ba mama. Okopema na hotero na mwe makasi bolali no pema pongi na yo. Ah, moi oyo soki naza kolala na kolinga te natalela kaka mutu akabela ngai. Mais oyo ezali po nga moko na milukela na misunga nga moko oyo akende kosenga ka epai ya bato eza malamu te omonika mutu soko ozosenga ye tozali bato ntango mosusu aza na ye na eloko moko te ali yo sikoyo ozomona kaka soki aboyi ozomona kaka aza motema mabe mais il faut yo moko mpe omilukelaka omilukeli ozosunga mpe libota ozosunga mpe bandeko baoyo bazali na pasi mpe ozosunga bango ezali te kaka omitalelaka yo moko. Oui mama tondo tosepeli ndenge ondimi tosola na yo siko conseil nokopesa ba mama oyo balinga kosala eloko te conseil nokopesa bango? Nakopesa conseil na ba mama oyo balingaka koluka te eza mabe mpo soki oza koluka te ozotiaka motema na mutu mosusu ke akabela ngai apesa ngai soki mutu wana aza nango te sikoyo mutu wana yo sikoyo komona mutu wana nene mosusu koloba aza ndoki obie kindoki mpe ebimaka kaka ndenge wana mpo bazopesa yo te yozomona kaka mutu wana aza motema mabe akabaka te me aza nango te. Yango wana nazopesa conseil na bamama oyo balukaka te balukaka mpona komisunga kosalisa mpe bana kotangisa bana yango wana il faut osala makasi na lolenge na yo po kotalelaka bato mosusu te. Ok, voilà, merci maman. Toujours continuer toujours dans show, toujours dans le cadre ya journée de la femme, bino bozolanda nde ba mama bazoloba. Donc moi s'il faut yeba ko luka. Moi c'est la vie, faut ko luka. Elo na Congo, na monde entier, bato ba osamaka minene zaka basi. Même na ba poto, tout le monde ba Kabibi Kanku, ba Irene Wantara. Basa makaso bazotonga na kati ya mboka oyo. Ba Rose Singondombo ba otonga. Donc tout le monde na kati ya Congo, ba immeuble minene temi tout le monde ka ebele ba mama bato ba osamaka mabongo. Donc totama toujours pona kozwa ka ba mama, tout le monde ba mama baza lelo bien en circulation. Tout ça toujours wana dans les shows, je na ba mama bola la te boza toujours makasi. Boy ben peu koluka, boy ba koluka pona kolesa ba famille, pona un peu comme il peut ça peut valeur, voilà un peu tout tambola tout. Bonjour. Bonjour maman. Okope so kombo na o? Kombo na ma fille Kanga. Ma fille Kanga osala ni na vie. Bon, naza coiffeuse na kanga suki, presque na sala makambo ebele quoi. Ozape na bana? Oui, na bana 4, 3 garçons, une fille. Est-ce que na muso osaka aussi ya coiffure na yo, ozwa penza possibilité ya ko boko la bana bien? Oui, nous avons la possibilité de faire bien, kitoko. Mais pourquoi vous avez mon papa et moi le boko? Ah, talaka ba papa lelo misale ezalaka te yo maman so sale forte. Hein? Biso ba maman ka faut sale forte tangisa bana balia quoi. Mais nazo mona bino ba maman bo sala misala mingi bo zabena temps ya ko prendre soin du kasa ba bino. Est-ce que vous avez temps so na moi si? Ah, na zo rata so na moi na so la na e na so la. Et s'il arrivait le moment on a moi ça mon kazi zemi. Ba condamner yo ou bien ba condamner papa? Ba condamner papa te ba condamner nga puisque nga nde munazanga na moi si maman foye ba ndeni ya relaxa moi si nde ba sala ka makambo. Lelo so kazi zemi za la faute ya nga maman po ba ba lo ba relaxer ke eloko te. Mais bino ba maman lelo bo comment komona sexe ne comment lokola tabou. Po lo ba na mwana kibo moi si. O ba na mwana ndenga ko kata ko sokola bo mona ngo koma tabou pona nini? Ngai ndeti nga mwana nga mwasi na lakisaka ye ke mama tala basalaka boye bazongisaka boye po leo so na lakisi te na olakisa ye basalaka nini mama basalaka nini bato baolanda biso na lakisa ke ndeni nakoki kosokola ndeni nakoki kosokola kopakola mafuta kotia swe na kaleson na ye soutien na ye ndeni lelo kotambola soki mobali alingi ye ndeni ya kozala ndeni na kolobela na lakisa ke nyonso wana so mobali alingi ye aoloba nini na âge aza nango koki na kolinga mobali te na lakisa ke soki ndeti akoli lelo akomi na ba 20 ans lelo na ba université akoki kolinga na ye problème eza aza na âge nini aza na 17 ans ana 17 ans mais ozo remarqué te ke na conjoncture lelo bana ba 15 ans 16 ans basi baza mibali
bon wana nga na kondana mingi puisque parents bali kozwa soin bana bango te yango mondelo bana lelo bakoma mobulu na age amuke mwana zolinga mibali eza bien te. Ok, tu as toujours la journée de la femme, qui m'a maninga lobby, donc tu continues au tambola. Tu tambola toujours, tu as un quartier qui m'a pour s'abonner toujours quand il y a trop ba maman. Les jours à ba maman. Tobi ba papa to se bino aleka. Bino boza bino un jour te. Bosa zuwa te epe sa kanda te londe ba mama. Ma to comme na biso na suka. Hein, bo s'abonner ka trop na site na bino. Bino bolandi nde ba mama nyonso ba lobby. Moi si faut ko telema, moi si faut ko sala, moi si faut ko luka, ata bilanga faut ko sala pour vie conjoncture des okende là. Et c'est ngaka ba mama to telema. Pour la valeur à Kibo Maman. Pour s'abonner à trop na site na bino www.info16.com na émission Nabino sans frontières, émission Mon Kitoko. Et ça venait diki na profité na remercier Irène Ouantara, Convert Moussa, Juif Noir, na Bossente comme Bayunga, Petit Tandou, na Bosanité Sele Fumu, Thierry Kassa Yaya, Fiston Malula, Immorta, na Bosanité Venanga, Adolf Switzerland, na Suisse, Babi Yende Mutakangi Suisse, ambassadeur Raymond Singa. Yonde Suisse na maboko na yo, yabino yango yo boza toujours scotché, branché, bo s'abonner na site na bino. Bye.